Voilà, fidèle internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce gros magazine KinX et à travers notre site EHP Media. EHP Media, comme je dis à chaque fois, je dis tous les jours, je ne cesserai jamais à le dire. EHP Media, c'est bien le bien Edo Amani Production. C'est Edo Amani Production, le patron, le propriétaire, le boss de cette entreprise EHP Media. Je vous salue là où vous êtes, papa. Merci, Mengi. Merci vraiment. Bisso, continuez toujours au link. Sans oublier, pourquoi pas penser à maman Brigitte? Pourquoi pas penser à maman Geneviève Amani? Maman possible, maman sociale, maman Geneviève Amani. Je vous salue là où vous êtes. Toute la famille Amani, je vois Maria Fézé Amani. Je vois encore Chancy Amani, la gâchette de la famille Amani. C'est toi, Chancy Amani. Pourquoi pas penser à la diva de la famille Amani, c'est bien Léonie Amani. Et voilà, fidèle internaute, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission, vraiment, nous oblige à répondre à vos attentes, tant feu se peut. Et à la présentation de ce gros magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Marchevêque Medi. Autrement dit, ne soit Batumakasi, autrement dit, 10 à match. J'étais, je suis et je resterai toujours 10 à match. Comme dans Zoloba, j'étais, je suis et je resterai toujours 10 à match. Merci beaucoup, fidèle internaute. Juste, tout ça, tu na katia une trop tu go saka bana mai. Babi mi golo bagina luki ba on a si ba on te me répéter ba nipe bu de quitter ce terrain pas ya chanteur qui to ya mbogo faire gola surtout ana ba soda na to ana ba taka na vraiment et au sala biso ma bien ngana kati ba taka na se per la mo mbalo ya ma bien makasi mukolo tira mo na ba so bien tena boya ye donc la raison na kuta ene faut que le mot logo ça la parce qu'il y a ma bien c'est bien les belles Jenny to ko tano Jenny nan ya tu l'engaille Salara masolo na biga yo ratarate jamais rata ba masolo to solo la Papi James plafond de Genève vibe mambo yo Jenny répondait yo ici le volo tati kolobi c'est Jenny yo mimi lutama ta Jenny yo na biga boza déjà au CP là il salolo Jenny ouais le bino trop san bayo ezagini ouais ezalaka ba repos ndenge zalara tout travail aussi samedi disque mambutu ezamna calme ndi date aussi si mambutu ce que tout banda tournage ba clip ya ba chanson à part où les padres moi salaki na ndenge ya nord en tout cas vraiment ça libiso bien mais na moni osayo morote na moni ya soda ya makasi wa ngale ngara machuda c'est pas un orchestre pour bien makasi c'est pas la l'aise bonne santé kitoko hyper posé bigara après avoir vacances ndeka topé maki siko tozongeli manger tactique ag tozongeli mamona makambo na si mozola na bililo zo mona manix oui na okit na santé bina malili to loki bino trop ngaso ki groupe ezo répéter ça là nga bien té na loki trop mais na mon na ba les lopé bobandi bu les lopé tout ça wana présent wana ngala la mon respect ba internet so ba olanda nga siko moi le lobo ya bien yo sala bango bien makasi avant de démarrer to solo. Ouais, merci à toi d'abord pour la parole. Donc bato tout bazolanda biso na émission na sir tozo sala émission pour na plaisir na bino. Bon continuer pour mabolanda rabiso pour pesa rabiso pe ba conseil à travers ba journaliste na biso ne ba sala ma solo. Donc bolanda biso bino mo ressentir degré nini tozo solo et puis ndengeni to solo toujours na ndenge ya okita quoi. Merci beaucoup Jenny nga linga mingi surtout ça na yo c'est per la mongo na makasi. Donc nga lingi bena no afa to solo to beta ma solo moi to panza teke. Ba to ba comprendre que non ba poulain Jésus de Niance baza bisiga on ça la bien makasi. Photo be ya machuda plutôt ça dieu na machuda vraiment moi photo ka akoma ko benga nga ku falobi masono nga bo beti ngo apo biga ningi sala ngana esko to comme na système mo so to kutene miso bo photo betana nae alors ça et ça nga bien makasi nana posa obeti ka opo abeti ba obiga ya beti ba ka auto zingana na posa siko lelo ma ba olanda ba mona mado ya machuda ko Jenny kuna
Ni azana je comprendre. Si on te bande au tennis nzambe la ngai. Bon nga ba ne pas kota Jenny. Jenny. Chamouve to. Chamouve. Ouais. Après panzo même biso nzela yo même mat. To bi wa ndoki na improvisation. Improvisation ya soute. Panza biso na kata disque. Na panza na kata disque. Ba o lega nani. Vote. Vote. Bebo kabinga vote la bamangama. Vote. Vote. Singa. Jessica Chilana. Oh, ne chapindi. Kolela langai. Kolela Jenny. Mahelo. Kolela langa. Ya machuda komiko banga. Jenny akande kozongisa bolingo na ngai. Motema na ngai mezonaki mingi na bolingo na yo. Pole. Tunaye. Alobina tunayo enge. Oh yo moyemba. Vraiment na bien. Siko Machudai. Na bien. Tango pesa ke parole, pesa ke otunaki asa le logo ya. Asa le logo ya mouvement, bien asa le logo ya. Donc na bana na logo na sala. Ngala longo mambo po chacho na ko ngosute. Aleo bolingi nga na bela mpo bosepela bapesaki nga conseil na ndimaki te tala esika popole mola se retrouve o yaka nokinoki e mama keba na yo Jenny e okokufa yaka nokinoki e de Gaulle. La petit na de Gaulle mota to. Wa chef na to be petit boy. Te wa chef te de Gaulle chef te. Akomi osenga osekure na de Gaulle. Akomi olobaya yakanoki evo akokokade. Jamais na benga de Gaulle. De Gaulle matima e hayebi. Si de Gaulle nem da kata mambo so na ogani. C'est mambo yo. Nabo ya machuda kufana seni. Nabo ya machuda kufana seni po. Mais petit masa si bente bato poto ba réclame petit bente. Ça mi konga na beta. Fiakule. Okotutanga lokola mbila na eboka pesa te kotelema Pauline Pemba la patronne ne champindi yaka kokata bolingo na ngai ya chamutu bakata l'occasion de rien de bafeti fi de chance azo sepe la victoire fi de problèmes azo préparer Oropona ko boy ko e mapamba. Zo public ngona. Zo public. Adula yangona. Mama e bakavala e bonga sokalinga balula bati. Okoyebe potasa bolingo na nga soko zangi. Bebe kokatanga kite. Ta maladie bangi tonga monganga kopi meke site mimiluta maferuzi kanga. Monene azoko elingi kolwa tazala bon sate koleka moloko kotala sate enzoto te sate moralesi hebabanga yawe mama sate wagi lo wana na meme na chanzele je wana fuka mina tsomoli seba ina kolo yemolobeli nangai nalibulu na kuva kolope singa mama kasi na matso ya walongi singa ye yawe sabuti machuda kokufara na batela ye pambanoki ya kufa na sen Nalobia omote de Gaulle te ngana ko tena to kata na mambo omote ke Jenny ko mokende alongwe pa ito alaki akepa ba Kristu olo comprendre donc engola kisake eloko wana na betaki wana donc keba omote akepa ba Kristu donc omoma solo na solo Bob Zola ebi makambo yo ne champion de makambo et puis Vicky Kakonde soins intimes Vicky Kakonde mo konzabili tornade koko tuzai donc ba ebi makambo il fait bon autorité naturelle donc Jenny so mona kimi kota ba santu donc asanti ke lo wana keba wana la kisike na okabwana ya bagige abetanga masasi
il y a un Kabouani. Alors qu'on peut Jenny Wapi. On a un peu mission, c'est ce qu'on a tout dans le chef de Gaulle. Boni. Très très bien mon frère. Bah otalo siko malgré pena signalo na ngala mikolo na otam mona saki ki songi na nango na saki na ki songi na ki songi mpe mikolo zako ka ala kando no mabe mais na to ala kanda to ko lobaka ka mambona siko na oyo lega si o kateli bisoni ba yembi pana so ba ventile ba la raté ko na bi la bisoti gagner pas ça la perdre pas ça la na bi ko machuda ayemba bina ayembi ayembi Jenny pe ayemba to ebit ba disque ezali mambo bele ayembi surtout akana ba sengo na mobola oya zan espoir ke yakozwanga pasi mawana muzi oyo ebite mokolo nini yakokelela na la vie oyo nezalaka donc mobola mokolo azwaka ayeba yango te bakufa en espoir do ata okota na cercle bakunde na kozwa bakunde bazwite. Merci beaucoup na oloa to sola mageza ko na kanda no mabenga lo ba vérité zako ko na kanda nanga bon baimba normal baimba c'est là tokozwa toko eba toko ba nini saki nanga Jenny Jenny tanga kati ko mokima ka bone na comprendre que une chose faut na comprendre que Jenny a fatigué pour te bande peut travail banda tongo mais na comprendre que Jenny a fatigué donc on moni que a comment kende tina bilora ba tout ça bani donc ya c'est lombong ben mato to fongola kayo to Moïse Matuta kayo yo moni makobenga ngai akufa lobi mema matematikela tanzoto navanda nawe shutenga mikolo na vi noketela kokufa vala chez mama bile ya moi préféré balalango mokuwa bile susi simana ye lianzo tolangai elia kangai moke elia kangai nambo chéri nanga loketo pété chéri nanga loketo d'amour komisanga esika lingaka yo nga moto ya makasi bolingo beti ngai bolingo bangi pakela ngate soni. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Anna de toujours le baguette toza devant basoda ya makasi ya Jésus de Nian frère Gola chanteur wa Yembara chanteur wa Saranarate chanteur wa Yembara mambolo yangona vraiment beaucoup plus to penser mingi na Yvette Bilolo na kata London yo na kata London moi sikitoko pembeni ya Jeka Kabala la principauté Yvette Bilolo na pesi mbote place aux alliés pourquoi pas penser à Léa Kabala ndego ya Jeka Kabala la principauté babi migolo Jeka photo lukasu comme moto bakisa parce que vous êtes d'agent mystique pourquoi pas penser à Yvette Bilolo na pesi mbote place aux alliés à London. Merci beaucoup Johnny na habite to loima beaucoup na niveau ni na kata album te disque déjà so monique poto yoki tanto tozo ka yoka mo blo ezo beta to habite to comprendre j'étais zanene bon comprendre gars que ma soleuse elingi esila penda que to bimiseli bango qu'est-ce que j'avais dit ba comprendre ba dimension les padres montayamba qui pour tout présent ba style mongo boé asali ba mélange ba style mongo ba comprendre yango biso lo ba troté makele les agi mingi na mboka sikoyo kimeli ngokota est-ce que bo banga pe album soupete o ezoya album nini ya ngal ba vérité retira da pezoya te tunité na tuni biso bando toza nango ko bando na ko bakota ngo te po vite soto nango so kokoti na loenge bako na ebite mais so ba soda la bino pe bazaki na bino babunda ba guerre pe ba mi panjona peut-être ba roé ba pe j'ai parlé ba bino déjà parlé zala parce que ba bi pote ka muto na bien faut bien peut-être ba soda pe ba mpanzi na bino bazala yango na ebite bambisa terrasse bazala sardine pas ali baleine pas ali mbisa terrasse ni nga nazo comprendre donc ngasko na lo baba mbisa terrasse botika makele nan bolongi sardine te ça na tout na machuda na terrasse ko nan ku balongi sardine te
parce que yo même bomba mo direct pas baleine. C'est un truc on comprendre des moments na but mama tu la ba na vérité. Ta ba mbisa terrasser tout. Te moni nde toza boye na mboka photo ça part des choses. Na ndenga ta ara ndule nde to beta ndule. To bike na ndule eza na bato bazali boso. Eza pe na bato musu pe bazoya. Donc so ozoya kozano presete papa bayambango baselumuka. Grand-père Bozi Bozana loba ba trop sir ba simba mutu. Vous comprenez? Tu on a bolo bana nani? Tolo bana mutu te tolo baboyo. Moi lelo bando passe biso to ali. Taka différence ba nzemboti. Na lobi bino bo nga bo bimisa boy ba peke retira da payer ezo linge bima. Ah, papa na bia. Ba ko bimisa ngo kunza do pe abwa kikuna. Général Etumba. Père na bia omoni go deux fois te na bisolo momo lelo. Na ninga masolo. Babo c'était belé babo c'est baba bazo temps ya travail balingi babimisa kasi na yona lobit babimisa bazo bimisa za premier board babimisa eza lo na bango liboso ba travailler di pour ba comme on a tremplin pas biso to ali c'est bon pas de problème babimisa bon c'est comparé derrière baza déjà niveau mona to moni siko elo bomara biso na Congo yango comment ko se comparer mba moko yo za na elo mo liboso o se comparer mba mona bato yo bazo sa jama kama minene ba mema ba orchestre ba Zenith ba me comprendre o mona neza papa mona mboka na biso noko yango na biso ke mboka na biso ata ba Congo nde tozolo ba Congo o yenga jusqu'à preuve du contraire na mona ndie Congo e bonga nango siko to ba perfect so mambo bino pe mo pe na grand boule pe bino pe bo se kopara na maison mère moko boy na grand boule pe bo ya kana nenga lo yenge siko so bino mo boya bino ça li passe mais non na bia tiku to ko tanga babilo mususu don na ebité mais comparaison nenga yo miango na mimi zo na nenga comparaison nenga lo faut za loyal comparaison za na nenga bankunga na nenga makamso comparaison comme na nenga ba niveau ba tremplin de wana mabe comparaison za na nenga no bobino bobeti bato babeti vous comprenez mais boy ba na terrain bo za bino moko te toyoka bango na ba terrain toyoki ba plan ata manix ebimika mikolo manix Congo mobimba pe Afrique mobimba 3 jours quand ya pamba ba comprendre que bilo tout ba no sale ki proko musique malobe belé makambe belé to comme dans la moment musique intelligente yo yango te hein papa na bisoko trop pressé dans la vie 36-26 vous comprenez aussi trop pressé 36-26 aussi ma touche musique il faut tambola malembe so na peso exemple ba chanteur tout moi mise mo bo sali mo générique ne mo elinga ba no mona na bo o kamba mona TV kine linga bongo te kine munene so meme ona mukongo fukama donc baya malembe baza ba artiste nga conseil na pesa bango baya na bango malembe mukileza ya batutu malembe ba yana bino boyaki malembe to meme boyi na vitesse tanta bango meme fo na vitesse wana yo mona ndo jeni bango meme fo na ba vitesse wana vitesse faut la vitesse ya travail faut baraka ko yeba ko soigner ba wela bazanga pole bambisa terrasse tant ozolo ba nazo comprendre ngo te wana dati na beti batu ba comprendre déjà na bi ke papile dia a comprendre na bi ke Christian Boumolo Yani Kainga Skin na bo sanité Tony ba comprendre des mamans na oloba. Merci beaucoup vraiment ton venu vraiment cochité to comme vraiment la souka na ebité afa to kabona bino ngana rolinga beaucoup plus to kabona bino na moi kunga mo eloro mo esala bien makasi na penser balobi la zo penser na maman Brigitte Vemba hein babil allemand ça se trouve dans sa poche maman Brigitte Vemba ya la katsa ville ya Capelle na pesio mbote makasi maman place aux ali marché avec azo lingo kaka mingi malgré mikolo maman na zo ko le souté na ebité so robot ki simon na yo na ebité maman Brigitte Vemba na ebité so robot ki simon na tonne ni na zo ko le souté na zo yo asu maman Brigitte te na pesio mbote place aux ali entre le bar toujours ceux qui va congolais va découvrir vu la Capelle c'est grâce à maman Brigitte Vemba l'Allemagne ça se trouve dans sa poche maman Brigitte Vemba na pesio mbote place aux ali pourquoi pas penser à Cheka Kabala la principauté et son ami Yvette Bilolo na pesio mbote place aux na à London penser à Léa Kabala invitez-moi quelques personnes tout comme Yvette Bilolo Yvette Bilolo Yvette Bilolo on a mono au boké trop na pesio mbote na Londres côté Bazali côté papile dia sala na Londres côté na pesu sous Paulin Catala et Chiranton Mbote boni Ferouz oyo ponga Ferouz gola na ngayo na asute ya yo sala Ferouz o ngai Ferouz kanga zali ya nga Ferouz gola yo na asute Ferouz kanga mda zali bazana Christian kwa vuvu bazana venanga nono
baza on est belé batunanga penda ya kati ndeti ba Guillaume Vangi. Merci beaucoup Jenny. Automatique ba Christian Pemba Champagne, Pauline la patronne, Mbote côté Boza. Mais bon. Moi bateau to kaboni. Soit to beto comprendre quand même que ba noko photos à la malembe. Taneti biso ba mati. On a biso taneti nga. Et biso to banda pendule kala. Mais tu le to beta pe na ba orchestre. Toi na zapa Shetani Gola impérateur Jésus de Nuance. Na o se retrouver na ngai. Batu balingi soko za mingamba te mututu alinga za mukonzi mututu ka tout ça te zo souhaiter mais monte bazo ya bazo chiter tant tu na chiter na bien tant yo comme président par exemple orchestre oza ba makokite tant okoya monte ozo Michel la cause écoute ba comme président boso ba Michel so ba président pas sineza otangela makamba ba la cause c'était ba la cause yo miaka te miaka représenter yo miaka te yemo na misa muke otangela suba tunayeba ni faute yo miaka te la cause amasa na ngai ya masa na ngai mena makamba bandule miaka Michel na ya comme président yo bien na yebi ata mukete ngakuna na yeba ga Blaise créateur koza la bino non na yeba Blaise créateur na yeba la cause amasa na ngai yemo fa ça no by fort. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés. Moi 3 personnes. Ouais, merci à Tondo Pessinga 3 personnes. Donc nazo boaka Bob Zola makambo yango e bandi mo zo ka Manix déjà, li bange vanda. Hein? Et donc continuer comme masolo et puis na bo santé Popol Mola, Justin Wela na London. Trésor Lumaya, maître Trésor Lumaya. Na bo santé ba na London, Israël Mantone Gimbangu kwa Luzolo na bo santé kota Paris, Nesha Pindi. Na bo sanité Jacques Lomingo et puis Hervé Bila Kaboul Île de Campo yaya omoni batami ki balinga boye so tiki bango tanti Martin Simasinda o so la te ko boire arrêter comment ka système biso boire ba mayasi banoko ngana boire banoko Martin Simasinda mondaliste ya Hollande ngana héros et puis na bo sanité Vicky Kakonde mukonza koko tuzai. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Jenny, mon numéro de contact. Ouais. 81 33 57 833. Bien. Plus 243 81 33 57 833. 81 33 57 833. Ouais, numéro de contact est ça. Plus 243 Martin Simasinda mondialiste 89 16 947. Donc 89 16 947 Martin Simasinda, véritable code à Japon quoi. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce qui ce Gracia Gloire Nguindou, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, s'engage que moi, marche avec médiocrement du 10 à match. J'étais, je suis et je resterai toujours. Babi mi donne un système à ça qui n'a autant mon sac qui songi. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye. Likambote cheri kongolo sundolinga lelo papa ata moya ngana zalaki kaka ko banza yo butunyo makanisi kaka sena yo nazalaki kosenga yo mbongo te ezalaki bolingo kaka chéri ezalaki bolingo kaka Nesha Pindi bolingo kosakana te yangana shandi dondasi yo ngana lela kitoko trop na sire bana poto bolandi biso kitoko coup de chapeau encore merci à toi na boss na nos émission oyo et puis na ba journaliste et tout obambi biso Doudou Stone bino tout Nesha Pindi kitoko quoi jardin vibration makambo eza